Peuple congolais, bonjour. Alerte, alerte, alerte. Bolandangai Nabukebi. Nazali kosenga Bolandangai avec beaucoup d'attention. Masolo ya suka o nazali na yango ezali boye. Botia matoi. Le 7 mars, Monsieur Chilombo Aoutaki malade na Kinshasa koya na dirigeance na hôpital ya Saint-Luc. Tango akoti na opération après na simaboka ki akendaki akotaki na koma. Sikoyo kaka na koma wana moto ayaki na hôpital gravement malade ba transféré d'urgence na hôpital à Saint-Luc. Et puis bino bolobi bino bata IDPS bino ba communicateur ya lokuta que président soki président na bino azali bien portant azali koyamba bato na ambassade ya Belgique na Congo et ambassade ya Congo na Belgique. Bino bobimiseli biso ba image ndenge abi azali koyamba bato. Tout d'abord, c'est faux et archi faux. Dédé. Nangonga o nazokola mukana moni ba photo ebele botia ngo na réseaux sociaux que Félix aza kotambola akangi gen moko na kingo, il est bien portant. Misusu ba photo mosusu oyo ya kala oyo ya 2020 na Londres. Pona yebi ba image wana. Bobimisi yango botieli biso oyo nyoso bozali koluka kobungisa peuple congolais oyo nyoso bozali koluka ko dévier intention pe mayele attention ya ba peuple congolais basili kolamuka déjà oyo bayebi makambo malamu. Maintenant na kati ya Congo bozali informé te mais naza koloba na bino boye na ngonga oyo ndenge boyokaki ke Chilombo azaki na soin palliatif ndenge boyokaki ke Chilombo aze à l'agonie ezalaki ya solo ezali ya solo sikoyo lobi toyoki ke no Chilombo bamemie na Allemagne pona nini pona kozwa dernière opération mosusu ezali ndenge wana te. Chilombo balongoli ye na ngonga o nazali ko bana bino peuple congolais. Chilombo alongwe na Saint-Luc kolongwa alongwe na Saint-Luc ba memie moribond mort ba memie mort batie na kati ya avion sikoyo ba memie na Allemagne kuna Chilombo est mort depuis Saint-Luc. Ba débranché ye na noté ba kumbi ye kaka ndenge wana ba appareil na soin palliatif wana bolanda ngai peuple congolais na lingi lokuta te. Selon mes sources bazui na Allemagne. Moi j'ai fait en Allemagne 10 ans na kati Allemagne depuis 2007, 8, 9, 2017. Presque 11 ans, national Allemagne. Ngayo, le commandant Léon Nazolo Banabino. Sikoyo, Ebembe ya Félix, Nazolo Bango clair. Ebembe ya Félix, tondenge ba débranché na kati ya soin palliatif déjà mort. Azako pe masoki na palliatif so na ba appareil et bembe na ye soko ba longoli kaka ba débrancher c'est que c'est fini, il est mort. Sikoyo ba mindele ba yokani Belgique, France, Allemagne ba yokani ba sololi depuis lobby lokola agitation za makasi na Bruxelles. Tozo mona ke ba congolais ba si ba timbeli ba je
tozomona ki ba Congolais bazali debout bazo alerter bato bazo alerter ba peuple na bango basa lokola politique kanambe bakosaki na pouvoir na Kidiba te tant Laurent Désiré Kabila kufaki makambo tozo yoka yango na mato ya ba Congolais. Alors tozali na problème sérieux na makambo oyo bino ba allemand bozo la biso corps oyo bozo la biso moto ya soins palliatifs bozo la biso ye bobomba ye kune pa na bino nde Isaki lobi Félix Tshilombo mort na ba pare ya ba service oya état palliatif na ye na ba docteur ba ya ba allemand ba yaki ba accompagner ye ba ye ko jouer na Saint-Luc na Kidiba ba koti na sous-sol ba bimi na ye ba tie na kati ya aéroport mbala moko ba mati na ye na Allemagne. Sikoyo nazolo babino ngonga oyo na tongo ya lelo tozali 8h30 ya tongo Allemagne babengi moi j'ai des communications kuna nazana bato ebele basala pe na ba hôpitaux babengi Berlin balobi boye commandant Léon moto oyo akomi awa. Voilà pour lobi na okaki prof yombi azolo baba meme en Allemagne. Nabi me ba meme en Allemagne ndengeni. Moto makamne déjà c'est fini. Ba meme ndengeni akomi na fin de vie. Palliatif déjà za fin de vie. Soka ba débrancher sili ba proclamer que mort. Comment ko comme en Allemagne et na cette terre. Na cette terre na lobaki elo côté. Mais sikoyo nazolo ba bino peuple congolais bolandanga na bokebi Tshilombo azali na Allemagne sikoyo bakei ko bomba ye kuna babombi na Allemagne. Information ya suka o nazena yango wana likambo susu ezali boy mama Marthe Kasalu bangona Denise bapotana kilobi na butu tango bazoko mema Denise bazoko mema Félix Tshilombo ba transféré na Allemagne famille nyoso Tshisekedi yebi yango mais bazoko sa bango kebi akola muka bazoko sa bango mais au nom akufité mais palliatif c'est déjà la mort. Alors maman Marthe na Kasaluna Denise Nyakero apotani maman Marthe abengani Denise Nyakero abi azala pembeni na été abengani ye na ndako bandaki kutu ba bagare bato badoze trouble zali entre maman Marthe na Denise Nyakero bokilo na ye ya rwandaise. Maman Marthe a comprendre que moto yo allié mona nanga mais c'est déjà trop tard. Voilà peuple congolais, prenez-vous en charge. Na lobi yango ba soda ya forces armées besoin pouvoir. Prenez le pouvoir, c'est pour nous les Congolais. Prenez ce pouvoir-là, ils ont au Télégana, Nanzela. Stratégie, ya ba Allemand, ya ba Français, ya ba Belge, zali, ba pone la biso moto ya mabe batie la yewana, batie la biso au sommet de l'État. Ndenge ba sala kika ya Moïse Kabila, batie Rwandais Hippolyte Kanambe, alias Kazembere Kabila. Ndenge ba soko lingasiko ko sala turu oyo kaka ndenge moko, mais bazo mona ke biso to sito telemi. Biso ba panzia sango to sito sensibiliser peuple congolais to sensibiliser peuple Congo ba et comme na mato na bango ba congolais bazali très agité na poto toujours comme information et belé ba ça comprendre biso. Alors prenez-vous en charge le peuple Congo. Les lozali session extraordinaire il y a entré à ba parlementaire kuna ba eloko ba lobaka na ye bakate parlement moko ya bazoba ya corrompu ya corruption parlement moko ya ba corrompu ya ba traître ya ba collabo mai ezaka na peuple te courant ezaka na ba peuple te mboka ezali salité bo soto solo ba hôpitaux ezalaka te justice ezali mort makambo nyonso ezali mabe kelasi ya bana bazofanda na ba mabanga bakelasi ya ba nzete ya mbila ozoko kota na kelasi bozo fana na kelasi bana bazako mbule beti bo mai ezako kota na ba école bato bazako sumba na banzela na ba sima ya ba école bazo sumba na sima ya ba école donc nyonso na Congo ezali mabe
nakoki ko appuyer makambo te. Tout au Congo est vraiment ezali catastrophe. Ce n'est pas un État. Le Congo n'est pas un État actuellement. Bino ba parlementaire bokozonga session extraordinaire bozongi bozozonga la pona bosaladine. Vous les parlementaires congolais, vous rentrez dans la session pour faire quoi? Pour na bopesa Congo nini yasika. C'est zéro. Bino bo échoué. Tous les peuples bozala botala bato malam. Vous les parlementaires congolais, vous avez lamentablement échoué. Pendant 18 ans, pendant 23 ans, Mboka zali délabré. Pour na bino de bo komisi Congo nengwana. Bino ba bozo ko voter ba loi, ba parlementaire. Bino, bo bebi simboka na bino parce que bozali ba ndoki. Bo bebi simboka na bino. Courez à la kate, mais à la kate mais nga na za parlementaire na zo ko siéger. Osa ko voter loi contre la République. Contre votre République. Vous avez le peuple qui vous avez un business na bino, vous avez bo somba mi. Donc ata boko dans la session parlementaire, ils allaient nya soso. Vous avez et l'autre côté vous avez échoué. Na kanisi na pesibino une très bonne vraie information yangwana à ne pas mettre ça en doute. Félix Azali en Allemagne. Oui, mais mort. Na kanisi na éclaircir bino na point wana na suki wana na mikolo mikoya na ngongezeli koya na koyeba soki bato wana bakoloba nanga lisusu nini nde tokopesa bino ba peuple ya Congo basango. Merci Ingeta Nzambe abatela bino. Moto akosa bino te Congo, peuple congolais. Prenez le pouvoir bobi mananzela. Soki Kambanda Rukemba wana meki kozala président. Soulèvement populaire, tobima. Mais ça c'est bête, on le nguba partout, bison sotozo mendoki. Tous les civils minduki bosimba yango. Bomeka kaka kotia. Bomeka kotia Rwandais. Bomeka. Merci. L'État congolais botika ko emprisonné bato soki balobi Tshilombo azali na koma to Tshilombo akufi parce que Mobutu akufa Kasavubu akufa Mouzen Laurent Désiré Kabila akufa Lumumba akufa Bozol nangena bokebi Lumumba akufa donc botika ko kanga bato soki balobi Félix akufi po ezalinde ya solo ezalinde ndenge wana moto azoko fonde ba makambo azalite soki état de santé nezalaki malamu alingaki na ye amonana lokola zuli kama amonani te botika kokanga ba peuple congolais. Ces peuples ont tant souffert. Ba peuple na ba souffrir mingi baza ko continuer ko souffrir kino lelo soki alobi président boye président Songolo asali boye za boye bokoki ko kangela moto na makambo wana te bino ba force de l'ordre botika ko kanga ba peuple pamba pona makambo wana po biso tozali na poto ande tozoko yo makambo pe tozoko yebisa bino kuna na Congo bo profiter te bo banda kolia ba mbongo na sima ba peuple pona ko kanga bango pona makambo balobi boye c'est nous qui adresse tout ça qu'on adresse pour le peuple à Congo. Le peuple doit être informé de tout ce qui se passe dans son pays. Alors, laissez d'emprisonner les gens, d'interpeller les gens parce que le monsieur Tshilombo, il est gravement, il est atteint, il est comment, patati patata. Parce que ce n'est que la réalité des choses que nous sommes en train de vous diffuser, de vous informer. Et en étant très loin, on vous parle de la vérité. Où était l'État n'ignoré? Bolingi bo dévier ba peuple. Tozana bino maye le peuple a kobi malibanda. Ceux qui vont meki ko triquer. Botia les gens étrangers na tête ya mboka. Akofanda te. Étrangers na kofanda te. Bokomona ba émeute, bokomona soulèvement populaire.
bokomona yango Cour constitutionnelle hier bakotaki na réunion na Bahati Lukwebo président ya Sénat tozali informé la Cour constitutionnelle ya Kinshasa bakotaki na réunion na président ya Sénat monsieur Modeste Bahati Lukwebo. On est informé de tout. Bokoti na réunion Cour constitutionnelle na président ya Sénat boyebi makambo bosololi. Mais il faut annoncer au peuple. Il faut boloba na peuple na bino vérité pour kuna bo poussa ko kosa kosa ba peuple. Bo poussa ko bimisa bato ba buriki. Alors na sengi bino bo annoncer makambo nyonso eza kotambola. Bolobela ba peuple vérité. Soki ba ko investir Modeste Bahati Lukwebo comme président. Bon investir yé. Mais pas le monsieur Kambanda Rugemba wana. Pas les Rwandais à la tête de notre pays. Plus jamais ça. Plus jamais.